Bonjour la famille, bonjour yanga famille, yanga libota. Maman Bijou linga pesa bino ka moi conseil moké. Maman Bijou do abi mikolo toza na maki sans maquillage. Foulard na mutu, to simbi mindoki. Hein? Mindoki na ko kitaka na ba prière, ça ba prière mindoki beta. Maman Bijou za na moi suki na bien, mais na lobité mikolo ka foulard. Mikolo maquillage te parce que to blé tozo ningisa ba missile mais te malo kwa toza bana nzambe Maman Bijou alobi non to tiena se hein to tiena se parce que makambo mingi to sala osali lelo oyebite osali mutu mabe oyebite lobi nango eloko ni mutu azo boule nino yazo lingela yo to sala mabe te bandeko nanga eza ba tumsu baza na ba rancunier bazana ba rancune makasi osali likambo ya komi ko bulele yo na osala nini na zongisa nini pona beta wena zongisa so a raté autant so ozwa mwana na yo so ki a raté autant so ozwa ndeko na yo yango la surtout biso ba mama ya bana tozala toujours ka bien parce que mutu mo yo sala mwana no mabe na place na yo likambo Maman Bijou do alinga ka loba na si eza capital. Donc Maman Bijou le susu alinga loba ezala mutu mususu soki abaye mutu na ye hein ezala mwasi mususu be mobali mususu soki abaye mutu na ye azala besoin tam so azwa raison alinga na ye tam mususu yote akokota na ba façon nyonso tu surtout soki ayoka yo tam mususu na soupçon ya mabe akoki kope ko salela oli solo salela oli solo po yazwa raison. Surtout ba mibali o bazara ba infidèle surtout baso bazara ba infidèle soka sa baye na yo mutu na ye hein aluka le kabanzela nyonso tu pona ta mususu abebi sa réputation na yo ta mususu o luka o tiela o ba piège pona kanga ona likambo pona ye azwa raison yango na bakambo mingi ta mususu ebima na mokilo ebimi nango bokende kende misika te to fuye kana katikati ya makolo na biso parce que likambo wana eza na kati ya makolo na biso. Maman Bijou alobi o azala mato ya koyoka ayoka. Merci. Oh eza la patrona hein Maman Bijou za lavement na info nene penza ko F hein o penza za femme complet doneti bone otika mwana nga na danse besinga za na danse Maman Bijou avandi na libanda avandi libanda parce que 50 minutes na kile na beta tout na moni place a rokende te na avandi libanda na ozela mwana eza ba mama mingi bozala kutu na ta ya bana binote eza ba mama mingi bozala kutu te no donc mwana nanu obota bana ebele mais na kati ya Deutschland okomisa ta mwana densité okomisa mwana moko ata na piscine te okomisa mwana moko ata na tennis te okomisa mwana moko na nulle part ba mama bo bazé ebele mais Maman Bijou na femme complet hein bana na tennis bazala bana na bale bazala bana na o danse bazala o musique o nini tout o boxe nyonso o moki yo moko kokate nyonso tout na mekaka na sala nyonso tout bana nga bazala na ngoposa na femme complète penza ya F munene donc koto penza GT mama bana mama mo alinga GT alinga buzo bate de respect na Maman Bijou.